Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Bandeko babolingo tokolobela bino nini lelo tokolobela bino kaka ndenge nini bandeko bato ya IDPS na ba maître na bango ya lokuta oyo ba maître avocat bakomi kokota na complicité ya makambo ya lokuta. Bandeko babolingo na chaîne moko ya ba congolais bouti kolanda awa oyo na banzi ete bato mingi balandi yango balobi nini ete bamonaki ba bulletin de vote oyo Joseph Kabila na bato na ndenge nini basali po balingi ba tricher. Bandeko na koyebisa na bino eloko moko il faut boyeba yango ete bato balingi kosakana ojouer na esprit ya bato. Bandeko babolingo soki lelo Congo na biso ezali kokufa ezali nde kaka bato bazali kokosa ba Rwandais bazwi mboka na biso ba makambo ndenge na ndenge bango nde moto bazali kolinga kodindisa mboka na biso na kati na libulu ete bayebi peke na ba élection oyo bako passe te yango wana bakomi kosala ba manœuvre nyonso to bozali komona. Bandeko bino bosi bomona voiture oyo ya gouverneur eza na ba bulletin de vote na kati et puis balobi ete bakangi ba photo ke bulletin de vote ya ba bulletin de vote ezalaki na kati ya voiture balobi ke voiture yango ezalaki ya nani ya André Kimbuta et puis muto yango akangi photo botala na chaîne wana ya ba congolais bandeko photo yango ndenge bimi bandeko balobi ke photo wana nde yango nde bakangaki photo na kati ya bulletin de vote yaki na kati ya voiture ya André Kimbuta et puis tala mayele na bango mabe basali esika ya Joseph Kabila bango moko basi basali manœuvre ba pointer yango basali neti bazui mosapi batie na encre pe ba fini place wana pona koloba ete botala ndenge ba tricherie ese bandi. Bandeko biso tokolanda bino te bozali bato ya lokuta bozali kokima réalité na kati ya terrain bozali kokima réalité na kati ya terrain. Bandeko na koyebisa bino likambo ya solo il faut boyeba yango ete Tshisekedi azali kosala nyonso na bato na epo babebisa ba élection mais kosimba te nzambe ya kokonfondre bango. Bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko oyebi na mokili oyo soki ozali moto oyo lingi mboka na yo okoki kosala babiloko nyonso Tshisekedi aza kosala te bazali kolukela Joseph Kabila ba raison ndenge nyonso mais nzambe ya kolongisa ye balinga te balinga te. Mais bandeko nazali kokamwa mingi na ba accusation mosusu bazali kosala oyo ezanga tati no bamoni voiture moko boye na côté aéroport ya André Kimbuta ezanga koleka na ba bulletin de vote na kati ebele. Bandeko ata bino moko pona nini balokuta ya boye ba makambo nyonso bazali kokosa ko bazali kokanisa biso ba peuple tozali kaka na moment ya deuxième république pe bulletin na ba présenter ezali lokolo balingi baloba ete nani avocat wana
soki maître wana ya IDPS nde moto akangaki yango photo na kati ya voiture nde bomoni ebimi ndenge na bandeko baza kolinga kozwa bato neti bazoba téléphone portable ekangi bulletin de vote na kati ya voiture ezwi yango na baelema nyonso tuna ndenge batika kokosa ko bolingi kozwa bato neti banani bino bomoni biso bakongole tozali bangoto bobo botika nde kokosa lokuta nde eleki bino bozali kokanisa ete balokuta wana bozali kosala ezali malamu me bozali koyeba te bozali kodindisa kaka kongo na kati na libulu mpona nini Joseph Kabila azali kosala makambo ya bozoba te kaka bino nde moto bozali agite bakangi babilete de vote boye makambo kaka ya lokuta me tozali koyebisa bino ete il faut boyeba yango Joseph Kabila ndenge azali wana peuple alingi ya koleka bosi bosantiri yango Tshisekedi bisika aleki amoni ete terrain ezali moselu yango na nyonso bazali kokosa bandeko boyebaka yango ete soki Tshisekedi azali kokontinue yebaka ete akolanda Jean-Pierre Bemba na CPI po ayebi décision nini bamindele basi bazweli ete soki asali kaka rere abebisi baélection tout d'abord IDPS ekozongisa bambongo nyonso bato bamindele ya Union Européenne babimisaki mpona Congo et puis bakozwaye bake batie na CPI akende kovanda kuna azali mpe moto moko azali komerita akende kovanda kuna bozali koloba ete bino bakongoli faut kosoutenir Tshisekedi tokosoutenir ye na balokuta ya boye eza komona na kosoutenir moto aza na balokuta oyo ke boyebi ete ezali danger lisusu mpona mboka na biso mpona nini balokuta ya boye mpe bozali koloba ete tosoutenir Tshisekedi tokosoutenir ye na balokuta ya boye bato nyonso to bazali kaka na IDPS bato ya kopola bato ya lokuta kongo yango bakokamba yango ndenge nini bandeko nzambe azali kolakisa biso bilembo kongo yango bakokamba yango kaka na lokuta boye ezali mawa pe pasi papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko congolais il faut bozalaka éveillé bozalaka prudent na balokuta oya dernière minute ezali kobima bazali ko préparer makambo nyonso me ekosimba kaka te bandeko ba bolingo na koyebisa bino eloko moko bolanda na tango bato ya chaîne oyo bino moko boyebi tango bango bazali kopesa bato bazali koloba kuna na Kinshasa ndenge nini ya makambo ya bureau de vote batuni kalala bandeko bolanda interview na malamu po ete biso pe to enregistrer yango tokotiela bino batuni kalala balobi na kalala ndenge nini situation kuna toyoki ke ba bulletin de vote ezo kotambola kalala alobi ete oui ba makambo bulletin de vote ezali awa eza kotambola ngai na moni yango batuni balobi omoni yango ya vierge to eza déjà rempli te na moni yango ezalaki kaka ya nini ezalaki ya vierge mais na moni yango epai ya ba partisan ya UDPS. Après alobi ete maître toza pena maître intel awa na passé etango passé batuni pe maître balobi ke ba bulletin de vote ezali wana ezali kotambola est-ce que omoni yango maître alobi ke oui tout justement bato bazalaki awa bamonaki voiture moko ezoya tango voiture ezoya ale bato mosusu basi basuspectaki bayebi ke voiture ya André Kimbuta pe bato mosusu tango batali na kati bamoni yango tango bamoni yango basignale nga na portable na nga nasali makasi nakangi yango photo me bandeko ba bolingo botala sikoyo photo wana bakangi ezolakisa ete photo moko bazwaki yango mpenza avec beaucoup de précision ke bileto ezangi na kati ya voiture ndenge nini ebimi penza propre bobandeko batikala na kosakana na biso batika kozwa biso bazoba bino bokanisi ete soki bozali kosala bamakambo ya boye nde yango nde bokokamba kongo na balokuta ya boye ezali kaka babiloko moko tala bandeko nakoyebisa bino baje eza koleka sikoyo il faut na signale bino boyebi bato wana Afrique du Sud oyo babimisaki babilete wana banani oyo leki simbi oyo Afrique du Sud oyo babengi soki Élysée bomoni ntango baprésentaki bato yango bato ya poto basalaki nini basengaki bango balobi botindela biso yango mpe poto oyo batindeli bango yango baskanele bango batindi yango bato poto bazwi baimprime yango bazwi batindi yango epa bato ya IDPS nde bato ya IDPS basi basololaki ezalaki baplan na bango mpona koloba ete botala tricherie toyebi bageo na nyonso me bokolonga te
bokolonga te bamakambo nyonso bozali kosala bokolonga te peuple tosi tocomprendre toyebi vérité na bino toyebi bozoba nyonso bozali kosala bokolonga te bozali kaka bato moko bozali kotourne kaka oron Tshisekedi alinga te bakokende na baélection atika kodistraire peuple toyebi bajeune na bino bozali kosala lokuta bokolonga te ata bolobi ndenge nyonso rien zéro soki mpe Vital Kamerhe azali na kati na baje wana ke ona wuti kuna na Goma na moni bulletin de vote donc oloba ete Vital Kamerhe donc akangi kaka bulletin de vote wana moko pamba bandeko bomonaka mosika kaka moko wana ya wana ezokotambola nango na poche ya veste na ye mpe bondimi alors tricherie yango bazoloba ke baza koprepare yango ebongo ye Vital Kamerhe ntango akangaki moko wana asalaki susu bankete te mpo ayeba ete nasi na moni moko me aluka na bato wana bayebisa eke moko oyo bozwi yango me misusu eza wapi bandeko bomonaka mosika baza kolinga kodistraire bino Vital Kamerhe azwa bato lokola bazoba te atia yango mpe na poche ondire soki nini abimisi yango mpe aza kolakisa bino bokalisi bokodistraire biso bapeuple toyebi bino toyebi bajeune na bino ntango ya mobutu bamakambo bosala tokondima bino ata moke te bokende nde na baélection boza kobanga po ete boswi bomoni victoire ya Joseph Kabila peuple congolais bozala prudent balokute komi ko circuler toyebi yango malamu toyebi ba jeune nyonso bazali kosala mais kosimba te batuni Carlos Kalala alobi ke namonaki ba bulletin yango mais ezalaki ya vierge et comme il ne pas mettre ezalaki na kati ya voiture banini ntango siko baza kolakisa bulletin na bandeko botala kaka baza bato alokuta balakisi yango ondire siko kote Joseph Kabila neti basi bacheki empreinte ke neti bavote Joseph Kabila bomoni baparole na bango ndenge ezokende mibale bokeba soki kutu Kalala azalaki kote mosusu maître wana azalaki kote mosusu tokoki kondima mais bazali bango nyonso esika moko balobi bapesi batémoignage bango mibale esika moko mais makambo na bango ezokotenir te bandeko tokeba bato oyo baye kodistraire biso mais Joseph Kabila azali ya nzambe akolonga balinga te mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge toyiti koyebisa bino il faut boyeba yango ete ndenge ezali wana bato ya IDPS basi bakomi komeka kolinga kotante bamagie na bango bakarte na bango ya suka oyo basili bapreparaki yango nde bakomi kolinga kolakisa na bapeuple mpo baloba ete tricherie ekozala bandeko bato ya Afrique du Sud batindela bato ya IDPS bakopi wana bango bazwi bamultiplie yango ebele bandeko batinditindi bandeko eloko ekamwisi biso bandeko moto alobi ke akangi photo na kati ya voiture ya nani alobaki ya André Kimbuta ezalaki na bulletin de vote et puis akangi photo na kati ya photo nga akangi kaka photo alobi nini ke batuni Kalala alobi te no bulletin ngo ndenge ezalaki wana ezalaki na yango ya vierge mais ekomi sikoyo epai ya maître bazali kobenga soki maître alobi nini ke non bulletin wana ndenge ezalaki yaki na kati ya voiture nakangi yango photo na kotindela bino mais ntango atindi photo tomoni sikoyo ekote ya Joseph Kabila ondire neti basi tala botika kosakana na bato bandeko babolingo bokeba na banouvelle oyo ya lokuta soki bolingi bozwa bainformation bandeko botika kozala agite na bainformation ya lokuta ya dernière minute mpe ekomema bino nde na libulu me tolobi ete bandeko babolingo bozala na kimia baoyo nyonso to bazali kosala manœuvre mpo bakima baélection tokozongisa bango na kati ya nzela il faut bazonga na nzela il faut basala élection mutu kukima ve bomoni déjà boza koluka kobeta bakarte na bino ya suka mais ekosimba te bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokopesa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala desite nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.